Merci, na confiance, fidélité. Bon, la biso bozé belé na mikili ya poto de partout, na Goma, na Bukavu, na Congo central, na Bandundu. Grâce ya Canal King Télévision, grâce ya chaîne obengi Canal King Télévision na TNT, tout ça na YouTube. Tout beta masolo à Congo. Solo à Congo, c'est tout beta na bokebi, na bo solo, na bo sembo pour l'intérêt supérieur. Il y a République démocratique du Congo. Merci na Mike Mavouela. Merci beaucoup na mon amboka Rémi Louvumbu ba la biso c'est tout na bo sembo, na bo solo. Na l'intérêt supérieur la République démocratique du Congo. Station secrétaire Est, Moboko à Masolo. Tobeta sous social ya population école démocratique. Tobeta sous Matali Goma Volcan et Pai. Gestion à Masolo, il y a ville province à Kinshasa na école démocratique ne yoko ya basije ya masolo atolo bana poko la suspension ya beaucoup mais ça pose problème ngubila abi baza ba incompétent ba inconscient bon tout ça ba bien ngamia onde to tuna mituna ndeko bonika munga ndeko Michel Mangala ya nouvel élan ya Adolphe Mozito Fumumpa ndena bangonde to kobeta masolo ya Congo mbote na bino banso émission tolo bane bandi mo mboka bonika munga mbote ndeko Rodik Nyembwe mbote na co-débatteur na ngana linga mingi Michel Mangala ya nouvelle là ya Adolphe Muzito mbote na bana Kisasa mbote na ndeko na biso mikilangele partout mbote na kolo chaîne kulutu na biso Jean-Pierre Bemba Gombo mbote na bandeko na biso nyoso ya Union Sacrée bosani bana mombelo pesa mbote te bonika monga data na mbote na bakino en particulier nenga lobi mbote na bana mombele mbote na bana ya Mososo mbote na bana Kingabwa mbote na bana nyosu ya Kinshasa na tous les 480 quartiers ya ville ya Kinshasa na pesi bino mbote par mon maîtrise ngo bien mon mboka je suis kino je dois maîtriser la suspendre ba beaucoup mais salut on est ton moina gestion ya mon mboka ngobila par rapport ya ville province à Kinshasa li solo beta mandeni mon mboka bonika monga on a beaucoup de directement va suspendre beaucoup mestre oui ça c'est vrai va suspendre beaucoup mestre ba lobby non performance ba matakité na musala ba pesa ibon sénégalais normal comme tout il a eu beaucoup de problèmes mama lingwala a eu des problèmes otali vient à biso en tolongangé même scénario donc vraiment c'est sur la voie va suspension la ba pesi bango ezali normal le gouvernement a trouvé que baza à la hauteur te basengeli baza la suspendu ça c'est bien le cambolobine la gestion mingi ezali presque bacharnement obi que banda entrée fidèle les gens peuvent beau dire tout rencontrer comme ils veulent je te dis que notre aîné Ngobila le gouvernement de la ville de Kinshasa ça fait aussi quelque chose banda na kopso ndakisa ndaksane l'électrification ville à Kinshasa les lobbies surtout na boulevard Lumumba to motambla toujours éviter l'accident ezaki cause à accident babandi banda gare banda nini comment on appelle ça 24 novembre avant de la libération ti ba komina électricité à la guide éclairage public a été Ngobila vient de mettre ça bakena nino na boulevard du 30 juin même théâtre lelo 24 novembre éclairage public et Koti nini Kasavubu éclairage public et Zokota entre éclairage public sur l'artère principale la ville de Kinshasa Ngobila vient de remettre ça nous devons soutenir Mabezali Ngobila n'est pas sain il a aussi ses défauts mais comme il est acharnement dans Zokunet Banzela par exemple tout ça n'a gouverneur baleke ebela baction Ngobila ça na Banzela lelo na zo biso vérité so lingi après monsieur to na voiture toké to comme à 300 mètres il y a sorti il y a bypass c'est l'arrêt courant bon 300 mètres tout comme un arrêt courant sur l'avenue Lengesa ngalolo lundi le dimanche je vais prier na Saint-Clément c'est Namakala na kende na voiture ti na kota na Saint-Clément bache makada na ebiso ke ba et quelqu'un bacha bitim bitim baba si ba basali quelqu'un bitim mombele to tchema kelele bakanga kiango parce que société wana bando sama la muti ba remettre en na ba chinois ba bandi loli bandi ko longola salité na venu mombele pour misale tala qui quitte ba pimba ba le kana ba télévision ba oye ba réalité qui quitte le ba koti ngambo ya yolo ba koti ngambo ya yolo ba commence à ba terrasser donc petit à petit il y a ba réalisation sur les infrastructures routières et bandi ko zonga mbala moko malembe au cas venir de la paix. Donc, de Tozonga, moi et le côté Moukézo Salama, les gens doivent quand même accepter. Tout est dans la situation belée.
Mboke zaki na étanine, on assume le passif et l'actif. Voilà. Tout ça, le problème Covid de quoi et puis Ngobile est en train de faire ça sans rétrocession, sans budget d'investissement, sans l'argent des fonds. Et ça, il faut personne avec l'appui du président de la République. Ça, on ne peut pas oublier ça. Moi, je pense que le Cambodgien va beaucoup mais c'est ça qui est très capital. Mais tout ça qui a gouverné, incompétent, monsieur, dans la carte, il s'y mais incompétent, n'a pas beaucoup mais monsieur, ça, les locaux, ça, pour accompagner le gouverneur, il doit aussi les suspendre. Et puis, le gouvernement provincial, il y a des ministres incompétents qui doivent aussi subir le même sort. Moi, je pense que monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, coup de chapeau, incompétent, basé bien avant la ça na coup de chapeau, na zone saka beaucoup mais ça lemba tout le monde ça ma coup de chapeau, na béa famille, waouh, bon ça madame. Suspension, il y a beaucoup mais ça pose problème Michel Mangana, République démocratique du Congo. Surtout na Kisasa, battu au bêta mabaku, non performant, incompétent. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Tout ça n'a une place à Nani. Et là, madame Michel Mangana, il y a une nouvelle, et là, pour le Congo, il faut une pela. Ndego Rodrigue Naseki na banzi que na mboka na biso il faut bato bazwa à lire ya osala musala malamu bazwa à lire ya osala musala malamu so na tali lokolo na so na ke par exemple na armée au monde le général ici il faut qu'on reconnaître mutu so osala musala malamu. Général Oyazama, mon service national, général Kassongo Kaboui. Coup de chapeau. Voilà. En tout cas, coup de chapeau. Là, il n'y a pas à discuter. En tout cas, parce qu'il est en train de faire le travail au Yozo ni Mama Pezo Monana. En tout cas, général Kaboui, coup de chapeau à vous. En tout cas, mais général Kaboui. Mais effectivement, il fait le travail. Les lots, service national, ils ont produire. Service national, les lots, ils ont mon avec moi. Mais n'a pas mettre des moyens pour qu'ils la distribuer. En tout cas, coup de chapeau. Ndeko Rodrigue. Na kangame na phrase moko ndeko boni auti koloba. Ba incompétent facilité ba ali. Na kati ya gouvernement provincial et surtout je prends l'exemple moko ya commune ya Limete Douglas ndeko Douglas azali wana depuis Kabila il est là mais tala Limete na etani ni yango ezali oyebi parti nini o babongisi ya Limete yebisa batele ezali ko banda na 12e mairie kino na 7e mairie mais 12e mairie ezali ka côté résidentiel terre côté industriel paysali Mumbele paysali Kingabwa paysali Dilandos paysali Sokopao paysali mais babongisi kaka moi parti eteli ya moke wana parce que ba yebi ke mama ya ndeko Félix Tshisekedi azalaka kuna il faut bâtir ça veut dire Douglas a un système kanganga photo lobe okamwanga donc ça veut dire ba ole ka bakangi photo na kati ndeko parire extérieur ba ko tiaka ka moi ba show oui ba show ba ko tia pe moi ba pelouse et loko eza mabete et ali malamu mais mama ya likambo ya nini je prends le cas ya Dilandos Zoa Dilandos, moi na limité nyonso kola na limité ayebi avenue na direction na Dilandos Sokopao wana ayebi yango balabala nezaki balabala mo kitoko mais allez voir aujourd'hui ndeko Rodrigue avenue Babemba oyebi ke soki mbula ebeti soki mbula ebeti les gens peuvent rester à la maison 2 jours donc il y a pas moyen que batuba bima mais oui, bozo tche la bateau ba pelouse. Mais la vie ya bateau ba ko vanda na bandaku. Évoluer monsieur Mangala. Oui, je suis en train d'évoluer mon cher ami. Zoa maya kalamu. Mayo wana soki etondi. Donc soko bateau ba yebi forgeron, pour un forgeron. Ndeko. Soki nini ekiti mbula ebeti ba chasser ye. Ba mayo wana est bloqué.
zongeli bato na bandako et koteli bato na bandako. Est-ce que ça veut dire ya bandako ça veut dire problème ya kokire ba caniveau. Il faut bakire ba caniveau. Donc zona balabala wana na yo wana makambo ya balabala parce que toyebi ke na projet moko ya TGD komba pas password ya TGD oza ko bimisa 128 millions de dollars comme ça pour que babongisa limité Kinshasa. Non limité Kinshasa te me limité mais toi que yo bisa ndeko Douglas ils ont la responsabilité na yé Zoa 7e mairie industriel pour que na koti na kingabwate na koti pe na mombelité mais il est là ça fait maintenant depuis Kabila il y a sa performance il est là mais quelle performance nini performance sango na omona bongo soke ça libala kuna bambongo basenga kuna opesa performance alors vous demandez parmi batu oyo esengaki ke batia libanda nde Congo bila na ebite ce qui ezali ke bazana ba relation moko particulier entre parenthèses je ne sais pas mais to tomber na ba résultat to benga bana limité ngana ko yebisa bino bozali ba panzi sango boko bozwa micro bosata micro balader botuna nanu ba bourgmestre botuna batu ba répondre ndenge nini ba bourgmestre wana ba ko géraka ba commune ezali entité décentralisée bazana moyen financier il faut ba engager pour que ba bongisa ba commune mais yebisanga mbongo pe kota ba église na limité na ba ko futa mission donc là on a mauvaise foi vous comprenez tala yango na ko batu ko la ba ndeko boni oyo ndeko boni kamu yo soki Mangala lelo batio ata burugumese vous allez pas bien non je suis pas là batio ata burugumese vous allez bien parce que on poste atali na lobi na ngakaka na lobi na ngakaka donc c'est pour dire quoi c'est pour dire que ndeko tozali batu oyo toza na il faut que toluka moyen to pesa exemple malam tala lokola Mfumumpa le premier ministre Adolphe Muzito inégalable na gestion ya primature non vous allez voir mon cher ami vous allez voir que oyo Muzito asala premier ministre moko atika asala ngwana azate au moins que mutu azui budget oyo zaki na 8 millions à quadruplé chez Mangala non nazo pesa exemple ya bonne gestion Adolphe Muzito premier ministre nazo pesa exemple ya bonne gestion parce que si nous voulons que les choses n'est-ce pas et que malam il faut d'abord au préalable n'est-ce pas toza na batu oyo baolingake makambo ekendi malamu mais to faut pas que luka batu oyo baluka ke baya ko s'enrichir derrière le dos ya ba congolais le to mona ke il y a des gens qui s'enrichissent derrière le dos ya ba congolais ndeko dans le suspension ba bongo mais to manyola même ta dans peine ba bongo sama malamu ndengo le bi bazana non performant ratement ba nous habiter pour na matériel gestion du province de Kinshasa ba collaborateur esengeli ya zana bango ezo sala moi passe parce que la population a onyo ko mingi bobila yoki et bon assistant le bango ndeko Rick Nimbo merci je crois que tina ba komibatere na ngai tina ba imbo kandenga na bato le bila Congo ndeko Rick Nimbo na sengo pesa nga même ta d'antenne ndeko pesa ndeko parce que bato baza ko landa na bandako oyibina zika phrase moko ya suka ndeko na ngaboni au tsholo bana o pesa ndeko na ngaboni ngobila ko suspendre ba bongo pesa mais la ministre provinciale ataba usama ba kokaki wana soka miki alongoli bombe alongoli gouverneur ba olongola yi e ba olingile bul tika ya sala nga ba bombe c'est pas ba bombe
ntango tunamona mais baministre on a ya vila Kinshasa yem ta ndoma bango te kana ete tikana za mamba politique to biso to ba politicien to za ba analyste politique ba journaliste d'investigation ngana o ibindi makambulika to tikaka ko sa imboka parce que ngala nga lobela ndi population ngala lobela ba individualité omonelo mona o ebisa onde ko odi Kinimbo ce pays n'a pas de chance et pratiquement ville province Kinshasa za chance omoni ndi Congo bilanga na lo bandi za mamba suspension te. Il faut allongola nde babongomesi wana nyonso mais question que c'est suspension na balongo mbala moko déjà alobi non moni suspension utayibi ke yakho pesa peti aya zongi ndeko ndi ba osale loko moko te babongomesi na lobi nyonso boye bisanga komi nini ezaka même propre tele mera propre tika bilo wana ndeko ndiko oni chaba moni super le malante ministre propre ndele manyonso ndekona kata ona te yo yebi na terrain en GD kende ota boso terrain oyo go kende ota boso terrain GD ndeko ndiki oyebi ke riginiza na lemba oyebi ke terrain livulu izana lemba ngala pande na beli rigina na pande na rigina na beni kipasi na yebi kotona bien basana ngo bimzu na katikula est-ce que ça propre na lobi bien 24 comme 26 ou 24 nyonso izali bungu tulu babongomesi wana il faut que longola batika ngala posa analyse nga museka balo bakosala te ke no balinge koma ba compte rande na bango ba suspendre pa batsape batu ya parti politique na bon pas le comme kowela intérêt pepe za la raté ngobila linga longola atsape batu na il est petit batsam mais soki pona ko longola ngobila longola bango ndiko rodi je suis pour ngobila alongola bango nyonso po bazo sala et le côté bon mais c'est bon d'accord le bagano ni ba ko débattre ngalo bisanga commune moko za propre azate bango nyonso libungu tu ne dono mona kitambo to tengeli to soki baza ko témoigner ba bongo bila pesa ba mbongo te pona ko sasa nisima pona ba démission na kate non rétrocession ba zokate donc ça indikas qui tu vas démission zate te na beaucoup moi seigneur so ba zoka rétrocession te ba longwa bamonga mariage otelo opondelo comme za capitale de koyebi mariage Douglas na biso na commune limite donc ça veut dire moi aménager pe espace ngo pe bien te on peut ça mbonga bo na tande le seigneur on bonga république biso ke na ba poche ba individu en principe fallait ba canaliser on na banque moko boy ndeko rodi que c'est pour te dire que non omoni ngai naza ko ebisa yo ezali mo passe ngande ko danu yango mona na lobi yango na TV bolo bateke mutu moko atindinga à partir de l'autre dimanche à partir de lobby lundi na bandi mission na ngai mission na ngai zali batu nyonso basala kina ilukamba ngai ba ministre wana ba ndiko na ngapo elinga nazo s'inquiéter sur bango pour le long ba beti ministre FCC ba lobi contre rande mais ba ministre ba IDPS ya ba nimso ba beta ba ntenzi ngana s'inquiéter sur bango la côte ben na s'inquiéter sur ngobila na yeba parce que encore qu'ils ngobila de tout derrière et ça ba route de benga ba route nationale et ça ngobila te et ça na biloko ça biloko médiatique national ça médiatique provincial il faut ngana yeba que oyo ezali médiatique national oyo ezali provincial oyo ngobila ya niveau de sécurité bana kisasa moni nzolo ezaka ngobila te otu nango ndeko tilo mona gouvernement na ndeko sab na gouvernement na yebi yango na sima na bandi ko tirer soki eza ngobila ngo nzaba na kingo eza ngobila mpasa na salite soki biloko eza ngobila parce que tu comme tu dozo ya na TV tozo ya debe batute to pousser pe gazo na biso na zoki debe ba ministre nyonso oyo bo salaki boye ba kenga na ko ya bob matabolinga ba papa na ngai ba mama bilo bato bazo sala ba ministre ko so mone longo ya maboyo otika ngana sekete na bina za chef tena ko kende na ndenge na ngana ba moyen na ngai parce que ndeko ngodik tozo abelema to ba ndeko ya critiquer parce que ngoya mutalobi asalaki boyete asalaki parce que tozo akize ebele mais mususu ba biloko mususu peza ponga na lobaka kongo za ko bonga te nde tozo ki kabila ngana nyonso ngomona na ngaba Félix. Merci beaucoup. Donc, réservation parce que dans la deuxième sujet, dans la démarche n'est pas très important. Il faut que mon igneto ya sa peuple vérité. Barout a compétence d'intérêt national ezali, intérêt provincial à ezali. Si vous commune qui ça le quoi bazela nyonso baby, ngobila baby si vanzela. Non, barout il faut premier ministre dans le gouvernement central basala. Et là quand le bibi so fait to soutenir yango, to ko kota yango pour na tola sakenzela o ngobili fo sala yango ya salito salite o il faut gouvernement central et sala yango ya salito a salite ba ministre o pe ba sala kina ilukamba. Nous devons voir clair sur la gestion de la République. Michel Mangala a contredire ngate ba yimi trop to ko bandana na eteni il doit être donc aide service mbongo ya Covid kenda wapi ce pays nous appartient à nous tous. Net opération est bandit pour votre information.
balobi opération Kinshasa centre. Il faut kunda mabulu ne faisait projet ya gouvernement central. Donc vous êtes conscient, le gouvernement central est conscient qu'il a une part de responsabilité na banzela ou dans la ville na ba kirage. Kirage ne faisait ngobila te. Parce que ma bémoton bo pe ma MCB ya bo kireka na caniveau na bo su salité boti kakao. Ton boule robeta ezoki na ngose ni musala pa. Donc kirage on nous demande ça affaire kaka ya ngobila te, c'est l'affaire ya biso ne c'est plus salité attaquer bo peton. Comment yo ko ni malibo so lupangu na yo bato lukaka terrassé batielo terrassé l'état sali canal terrassé liboso lupangu na yo soko kombi yo mona lupangu kombi ozui matiti wana obwaki na terrassé l'état okiré. Non sommes sérieux ba mère nation dans la 6 ba komba liboso ba lupangu papa biso mo ba peuple toza conscient que Kinshasa pone bonga zango bilaye moko te ezali kamuna biso nyoso tuto bongisa mais l'état n'a pas la responsabilité. Michel Bangala Michel Mangala. Ah, Kongo Kimbango yaki pa vita. Kongo Kimbango yaki pa vita. Bozapi, Mike Mavuela, Rémi Luvumbu. Botala Kongo ndezo kende boy. Bande ko ba analyser pour l'intérêt ka ya Congo. Bande imba kufa pona Congo. Kote ko so na insécurité pai. Félix Antoine Tshisekedi azui mokano bino, na sa l'état de siège. Mais ba def ba obo makaka. Koto pe volcan irangongo et otungisa population. Toko kimela wapi? Kimbango za wapi tala mboka no kimbango kipa vita boza wapi ndeko Rodrigue soye natali makambo ya mboka oyo tokolobaka yango mikolo nyonso. Notre peuple devait se prendre en charge. Nous devons nous prendre en charge pour voir les choses avancer et les choses change. Tokoki ko avancer dans le faux. Si nous sommes déjà partis dans le faux, sache-les bien que nos conclusions et aux alakaka fausses. Ndeko Chilombo. La manière ni Ndeko Chilombo a soit pouvoir na kata mbogo. Vous croyez que Ndeko Chilombo a la capacité ya kopesa la solution durable tandis que lui-même pouvoir na contester? C'est un réel des problèmes. Pour que tout le monde les choses changent pour toujours. Parce que nous sommes pour des solutions durables. Au moins que il y a aussi sa insécurité. Solution durable. Il y a aussi sa makambo social. Solution durable, mon cher ami. Nous disons tous les jours. Nous devons résoudre la crise, il y a légitimité, il y a institution. À travers le dialogue, Mokobo, tout ça, le dialogue. Tout solo l'ensemble entre les Congolais. Ça veut dire cette chemin-là n'est pas quoi. S'il vous plaît, Ndeko. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire. N'est-ce pas? Mais ce qui nous amène à l'idéal, pour que les choses changent définitivement, et que la souveraineté de notre peuple revienne à notre peuple, le peuple devient le seul chef qui décide. Merci beaucoup. C'est la meilleure des choses. Oyo. Et ça important pour l'amboka. Merci beaucoup. Ah, Ndeko Rodrigue, pesenga tango te, nasi satako loba. 30 secondes. Yango tolobi na bana ya Congo, na bana ya mboka. Nous voulons quoi? Tolongwa na ba distraction, tolongwa na ba opération de charme. Les opérations pour faire voir aux gens, pour faire croire aux gens que nous devons faire ça. Mais en réalité, il n'y a rien. Alors, rien, oyo, ezali ko correspondre na batante ya peuple. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc, dans nos émissions, nous allons mawa, na passion, na compassion. Il y a population, il y a Goma, Okende Sake, Okima Volcan. Kotope insécurité ba def. Ah, Mike Mavuela. Passion na motema Congo akimbango. Tolela.
to suka wapi koto ba bokomese ba onyokola ba habita ba commune bango ndeko diki nembo ibike pasi soki ekoti moto mingi a raisonner rebelle on moto so akoma na pasi trop a raisonner belé a comment raisonner na mabe na malampa na pasi tu peux imaginer que na minute on dit tout ça l'émission Tanganyika kune tombokaki maye la Tanganyika zo compte la batu na bandako atinde monde ba vidéo te ma vidéo ezali mec comment je te dis que c'est terrible batu ba komi bobi mais ne continue bazi mo konja na ye covid volcan na maye comme tomboka mais oyo ngami tu na kana lui mais nzambo wapi te vient DJ mais ngamba petit yo biloko akangi susu yo na mitu na kana mambo ezala ba et comment ba comment raisonner c'est pour te dire que Nico dit qu'il passe ça on a le bil kambo ba mettre biso na kitambo tayi bakate bo mettre kitambo salam papa yeba si je vais aider maman wana suki mama Fatou suki mama na mama wana Fatou magaza si ba suspender maman suspender ma chérie liberté bébé Ramazani bébé maman bébé climatisé anda tigali ya ki même olo ba exemple ya kitambo Bruno c'est kitambo mais comment ba na comment de godano je te dis que kitambo wana vraiment femme c'est pour te dire que eloko moko te libongo tolo zéro yekuta ko na mweze obi moko boy na mituna ndeko kodiki nyembo ngajo salanga passe ndeko tilombo nazolo bango très bien ngana lo bakango bandeko bolimisanga nazaka na problème nete mena lo baka obi ngai na lo baka politique ezali net ba joueur parce que kasi na ba joueur otilombo atelelo baza kitoko soko boya ngo zandoki parce que ndeko na atu manga général kabuito et so tandi que non en général moi il faut te soutenir asamba bal et là comme tu sais salimi na la police na mona mituka na butu na mo moté zo tambola zo tunga kama embouteillage et ça va bien on encourager mais ba ya o tchabiso ta kasérité na nzela tu vas valer les autres soutenir mais là comme on a zo mona ndiko tilo mba jouer kwa en place pas na terre ba obeta bien mais ti lelo na zo mona ba o marketer et ça dit continuer ça va bete parce que tu es na lo bango politique il faut comme tu vas ta football na kasinga Félix lelo so ki to moni moi changement tena beaucoup faut Félix a démissionné hier mon confrère démissionné parce que ça les mais pourquoi tu signes c'est pour dire que coaching les animaux azo coacher bien parce que bande ko baloba kana lo mona bako kabila bande ko sala o baloba bande ko so Willy Michik ça disait ba ke ngana ba kabila ba kuna zelo akuna mus baba modete pona ngai o kabila abande ko sala conseil des ministres na ina nene fois mais Félix au moins tu ça ko mona ça azo sala ko belenga na bi mais aza ko sala ngo belé pas ko bénéficier na nini résultat bancable date kabila bande ko baté mais Félix azo le bébélé mais ko lo banaye la population tout ça ko bénéficier na nini makamba msusi ya ba valé ne singata bande soutenir tout le baki na la bwana ndeko tilo bokanga ki eda bolbi ki gal soit disait zalaki na ba exonération mais exonération ba pesa ki gal bobenga bato bateka biloka première nécessité ko dit bokita bango ba douane ba bol pesa ba exonération ba biloka kita pour l'état zala na biloka parce que lelo pour ndeko tilombo amona ke peuple a senti kasali kusala nyonso kaka kosala atatambola kiti na lola to na sama bele soki pour ana mai bongi na vite professeur ki jasate aiba ke échec soki peuple social ko lui ana biloka ko likitite aiba ke échec parce que peuple a besoin na lia pour misala to comme on a simiza ma monsieur et conseil de bele mais o ezana awa neti kurana ngala ve bodi na yo to zawati poto songa ndako to sala iloko wana to sala lo dimanche bendeze to benga na bandako ngona benga madame Kuweza il pas benga madame Kuweza Félix aiba ko tenga era zaki na opposition parce que ndaka bado to moment merci beaucoup de godano te dit que non ayebi abiloko yo ye moko akoyi ko sala a travailler PND parce que mutaboma ki mboko yo izaki kabila mais Félix ayiko kundango mais assez kusamboka parce que azana na capacité tezo kende Bonika Munga babi Félix ayina pouvoir à côté de Covid, à côté de volcan Ngongo, insécurité, à côté de Maï et Tomoki na Tanganyika, au 4. Moi qui non, même Félix aura du mal à défendre bilan peut-être en 2023 si c'est le Massi à sa candidat, Motuna Miliboso, Motuna Mibali de Bonika Munga. Nengeto Kende Boy. Ceux qui n'y sont en nécessité, mon peuple, si population, l'aura relié, mon peuple, si minoté. Est-ce que vous avez le courage de Félix Antoine Sekechilo de déposer sur candidature Motuna Misato, Motuna 4e Motuna. Tina moi il y a 2 ans de déjà Félix au pouvoir. Jusqu'à preuve du contraire, tous les animateurs Ténaceni. C'est le moment. Population comme on démocratie à tellement. Alors bon solo singa animateur à solo bonika monga tozo kenya. En fait merci Namaloba Pesingai Nenaloba Monaloba la Nishi Mangala. Ce n'est pas il n'y a pas crise de légitimité dans le pays.
les élections ont été organisées et c'est la CENI qui a programmé Félix comme président de la République et il reste le seul chef de l'État qui demande aussi la 2023 d'organiser l'élection. Ça, n'a évité surtout aux Arapuano, il y a cette affaire où Michel a évoqué, ça partit presque au passé. Il faut avancer, tout peut sa solution pour Namboka. Bande Nabiso, il y a la Mouka, il y a la Fayoulou, il y a la Nani, Mouzito, il y a la Nani, ce sont nos frères. Nous sommes là pour trouver une solution pour sauver ce peuple qui est en train de souffrir. Bloc au Tanguignon, Souana, il y a la Covid, il y a la Nini. Ce sont des catastrophes naturelles. Ce n'est pas Félix qui a créé ça. Naganisi, volcan, il y a Liboso, et Salamina Congoté. Débordement, il y a Maï, il y a fleuve, il y a Tanganyika. Donc, il y a des catastrophes naturelles. Mais nous avons des problèmes dans nos fleuves. Nini let au moins on va perdre Kauka, hein? Kauka kuna ba utrako. Naka on atra. Pera kota maibo, à kota fleuve, là c'est pas 2 mois. Pera zonga palete. Ba draguer, hein? Ba draguer ba yebale. Pour les va profondeur pour ba masouer les cabiers. Mais cette histoire là ça fait plus de 20 ans ba kamone ça la masoute. Alors zéro ni na dragage bino mboko. Non, ça se faisait mon cher. À l'époque non? Zélo et Mati, Maï comme il il faut côté là. Même dans ma petite rivière, et là au Mangala, le bien c'est très important. Où il y a première riz. Où il y a première riz na. Attends, comment ça Forgeron. Na Forgeron. Forgeron c'est une grande avenue. Na Soukakuna. Et ils ont un nani. Zélo tellement côté trop, même ma place où na bakala moko quand ça na makolo. Au cas où na makolo kengambu. Donc il a raison. Manque à bakirage à la rivière, manque à dragage. Il y a un fleuve, ça cause de grands problèmes Namboka. Mais quant à Covid, ils allaient catastrophe naturelle, ils allaient. Mais au moins la réalité, le gouvernement de la République doit prendre ses responsabilités. Si on est il faut nini. Comme un volcan, et ça a presque 17 ans, ceux qui 15 ans, ceux qui nient. Ils doivent prendre la satellite, ils doivent faire un effort, mettre projecteur à la satellite, le gouvernement doit travailler. Donc je soutiens le ministre national, José Panda, qui est sur place sur le lien. À l'objet, non. En tout cas, il faut il faut passer à quelque chose, puisque. Et puis, le volcan, on peut scandale. Et moto mboula peso beta scandale mais Dieu merci dégâts vie humaine vraiment mais l'État doit prendre ses responsabilités très important et social. Le président de la République personnellement il doit s'impliquer sur le plan social. Et que Makambose belé et l'équipe. Mais total dans le gouvernement Sama. Oye, bazana ba défi makasi à relever. Non c'est ngana bande kunanga la muka, bazala un peu tolérant, balu comprendre que pas ça fait temps. Na moi gouvernement et côté total là, comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer et que le candé si quoi le cambo état d'urgence, état de siège ça la mananino. Maman, batouble bazo critiquer. Mais nos amis de la Mouka ont demandé qu'on fasse la guerre avec le Rwanda. Mouzito a demandé. C'est Mouzito. Mouzito a dit que nous devons aller faire la guerre avec le Rwanda. Mais il était premier ministre de la République. La guerre à l'Est était là. Meilleur ami de Kagame. Non, de ça je ne sais pas, je ne le confirme pas. Ça je vérifie. Il était premier ministre de la République avec Kabila. Bon, il fallait assigner à Kabila, puisque le premier ministre ne peut pas déclarer la guerre. Non, moi je ne pas ce pouvoir de déclarer la guerre. Mais il devait dire au chef de l'État, non, tout ça la guerre dans Rwanda. Mais ce qui n'était pas fait. Mais nous au moins, Félix est arrivé, Abi, l'ancien état de siège, mais privilégions aussi la diplomatie pour chercher à résoudre la situation sur les cas. Ce n'est que normal. Moi je te donne un exemple, c'est la guerre. Il y a guerre. Exemple simple. En 1978 ou 79, la Zambie avait des bodas qui bornent côté na RDC. Parce qu'ils partent. Mais c'était négocié. Parce que négocier yango. Moko na ibiti le raza vivant. A tout de liongo. A ça le droit na snip. Na le vieux lunda bululu. Dialogue hollandais permettra que bango baninga wana bazonga sikoyo na mboka la. Donc voie diplomatique
et Lukaka solide. Cela ne veut pas dire quand on négocie en diplomatie, et ça faiblesse. Non! Tala, Moutabata mais le copé maël. Yoko Monika aussi la diplomatie, on dira ça sur Bamoko. Mais le cadre social est très important. Merci. Le peuple est en train de souffrir. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Nzala pasi et je sais que pas si mon makasi. Moutabata mieux avec on a maël na zuka phrase à sukaboni. Ataba propos négationniste à Paul Kagame. Mais Moutabata mieux avec on a maël, il faut privilégier voie diplomatique. Tikana nuna bana ndeko boni. Na banzi ke ndeko boni te oyo koluka wana bato wana baba guru ukanisa teke ndenge za koluba wana bakobetulu maboko parce que tango za kowanga na crise ya légitimité na tie maboko na mutu na bi okomi wapi ndeko nanga boni akolukaka nini ndeko il y a crise ya légitimité na kati ya mboka il y a contestation des élections ya ndeko Chilombo okoko wanga na yango te. Même la constitution reconnaît ça qu'il y a une crise ya légitimité ya ba animateur et plutôt ya ba institution na ba animateur na yango ezali tozo na mama ya ndeko boni. Oui, effectivement. Ezali catastrophe naturelle, nous sommes tous d'accord. Mais quand ebanaki kolaki sa ba vérité, il y a destruction pour que détruire le peuple. Votre gouvernement, $10,000 à prendre. Votre gouvernement était saisi. Vous avez saisi par nani? D'abord, Jean-Baptiste Mowindo, député à ICD, a interpellé le ministre de la Recherche sur la situation de l'éruption volcanique. Les Imouaka, Moutamon Anate, à Kima Débat. Na France 24, j'ai suivi un monsieur, un Congolais. Oyo annonçaki likambo ya éruption volcanique là. Oyebi ke kuna na Nord Kivu banga ba menacer pona kokanga ye. Or, le ministre qui est là, qui gère la situation telle qu'il est en train de gérer, qui n'est pas du tout clair, qui est flou, et on va voir comment les choses se passent là-bas, était au courant de ça. Mais votre gouvernement, notre gouvernement de la République, votre gouvernement manque politique moko prospective pour que ba anticiper sur les événements. Bango et comme pour le gouvernement ya kunda ebembe donc bazelaki ke batu bakufa pour que ba ke ne kunda batu wana dignement. Or et c'est qui va prendre toutes les précautions possibles. Non que nous, to subir ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Regardez aujourd'hui. Même pas un plan à contingence pour que évacuer bateau. Les gens sont en train de souffrir. Mais le gouvernement devait mettre les moyens pour qu'ils transportent regarde un peu la nature du gouvernement. Ce n'est pas un gouvernement de warriors, c'est un gouvernement de faiblards. Vous comprenez? C'est un gouvernement de faiblards. Mais état de siège. Mais écoutez, tout ça même Makambo, mais c'est Kabila Sala. Tout ça a même logique. Parce que Kabila aussi a initié qui va changement. Il y a un commandement. Il a même envoyé l'état-major avancé. Merci beaucoup. On a sous ça. Pardon. À Tinda Yango Kunana. Qu'est-ce qui a changé? Or, nous savons que il y a notre armée est infiltrée. Ça c'est connu de tout le monde. Il y a des mêmes hommes, le même généraux,
le même militaire, les mêmes infiltrations sont toujours là. Merci beaucoup, monsieur. Pardon, si tu vas comprendre, pardon, donne-moi seulement ne fût qu'une minute. 30 secondes. Bon, 30 secondes. Est-ce que, Nekonanga, tu déniché qui est qui? Est-ce que croyez-vous qu'il y aura la paix durable? Notre père, c'est quoi? Notre père est Zake. Nathan oyo batindi état d'urgence. Batouana bazo minduki na bango babombo. Batouana ba s'éclipser na kati ya bato. Pour que lobby lisusu taba omona que no makambo état d'urgence ezongi baya lisusu ko zonga ko rebondir pour la connexion pour la. Merci beaucoup, monsieur Mangala. C'est pourquoi nous voulons merci. Des solutions durables pour que to yeba kopé ça solution plutôt to yeba kopé ça vraiment ba solution na durable pour que kimia ekota na kati ya mboka na biso. Ndeko zo kotiki la natante pour qu'on expliquer malamu likama malamu pour expliquer bato ya mudede. Ndeko Rodrigue Niembo ayoki Kagame alobi soutien mondial et urgence pour la RDC. Kagame d'accord, mais ça ne mérite pas le respect des Congolais, c'est monsieur. C'est lui qui Kagame a évité Moutouana. Tu as un doki. Tu as un mandoki. Ils ont passé. Ndeko Félix, non, Soana. Kagame, il ne faut pas à la même camarade. Pas à la même Nigérien. Kagame a sali biso ma bébé. Vraiment, il faut qu'à ta contrat, on a au solo là. Il faut qu'à ta. Là, pour on a même ambassadeur à Rwanda. Donc, on a Rwanda. Et nous, Africains, on a bon. Ndeko Rodrigue Niembo. Président Tilombo Azali, président de l'Union africaine. Dans une année, moins de quelques mois à Colombo. Ce qui a longué RDC bénéficié, par exemple, la Blum, tout ça, madame. Parce qu'après, mon bout, après combien d'étapes il y a comme. Au début, c'est pour te dire qu'il y a un peu tout ça, si tout le monde a qu'il y a quand même un changement pour la vie. Parce que Kagame Azap, Ndeko Rodrigue pour Nana. Nabi ke pesinga ta dans tel muké mais nana le beloko moko makambo ya volcan oyo ndekolanga lobi député ya isido asalaki moto est-ce que na mitoni mabunda kendeki na question gala avec débat wano etikalaki so etikalaki mboso pas na responsabilité mais oui tu t'es mboso puis faut batailler parce que lelo na biselo ko moko Ndeko Rodrigue Niembo oyebi ke makambo oya volcan oya lelo l'état dépensé plus que $10,000 oyo soi-disant fallait pas déquêter parce que le ministre ne va pas faire de fonctionnement comme par école et baby ban on a le ban place de mais le gouvernement fait dépenser lelo et les qui 10,000 et ça l'état mouinité l'état mouinité ceux qui n'a mis une question mabunda bande ko travailler pour na Kabila est-ce que moi je peux travailler pour na Tilombo à son fait ba dossier de ça mon qui était présenté pour Tilombo pour le makambo ya réforme on doit mettre au carré makambo ya mbongo na semi yabani mate Tilombo va mettre au carré ngala ngo le bango Ndeko Tilombo na webise le mboko Ndeko Kabila zaki glissement mais yo attaque glissement un mois trop pesant pourquoi lelo na lo balelo mboko Ndeko obi kanda bakanga kizando Tilombo na ebite ati ba market lelo tali kamba couvre-feu pardon likamba couvre-feu c'est comme peuple a souffrir au lieu que ba longola ba couvre-feu to comme ba mati ba comme kota peuple a souffrir Ndeko Tilombo pas longola quand même couvre-feu peuple na c'est pas nous ba lu comme on vivre on a qu'à faut ba bisaï peuple a souffrir ayebi ni na ko ça la peuple pas bénéficier nani conseil spécial il a invité si mangalé na ça le contact sur la mais là lui conseil spécial chef d'état ko lugani na ça non mais conseiller spécial ils ont la compétence chef de l'état Vidi Chimanga quel est son problème au marché non il est président de commission mais c'est Vidi Chimanga voilà on a porté la pomme de terre et puis Tilelo même à qui va information à ma possession je ne confirme pas chef de l'état même à Yambako peut le soutenir mais tu te mêles dans des problèmes sans un conseil spécial qui n'est pas le conseil spécial de la ville de Kinshasa non vous allez conseil spécial il y a république des chefs de l'état il faut donner des conseils aux chefs de l'état non mais moi conseil spécial d'état est dans Zambie n'a pas trop organique t'es une chef d'état à Mbaké soutien Michel Mangale, conseil spécial chef de l'état est dans Zambie. Ah, nous va m'emmener.